Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo bandeko babolingo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino mpona kotalisa lolenge nini oyo bato mosusu Nzambe asala bango na mokili bazali wana oyo ndenge babengaka bango ba trouble fête. Bandeko babolingo soki tolobi boye pona nini? Tolobi bongo pona tata oyo bazali kobenga soi-disant mosali na Nzambe na kombo ya Epaphrase. Bandeko babolingo bino nyonso tu bomonaki mikolo eutaki koleka ndenge nini Epaphrase aleli awa liboso ya bakamera na mbeto hôpital. Akomaki lokola moto oyo azalaki kobanga liwa pe azalaki kobanga liwa po ete tango bazali kopose meme ba question na oyo etali likambo ya liwa milelo ya ndengo wana grave liboso ya kamera. Kaka la meme kamera wana bandeko tala lisusu toyebaka te soki penza azwaka mokanda ya monganga oyo babimisaka na hôpital to akimaka ya kokima po ete raisonnement na ye ti sikoyo ezolakisa kaka ete motu na ye eza kaka na problème. Botala lisusu Epaphrase azongi Nzambe ayokeli ye mawa aye kokontinue kaka babétise na ye. Bandeko babolingo ezali mawa mingi komona tata monene na age azali na yango azali koya liboso ya bakamera mpona koloba makambo oyo ezali kutu ata juste te. Bamakambo na ye oyo azali koloba okoyoka kaka oyo nayokaki o peti na nga moko mutu ayebisaki ngai bapreuve na ye ezalaka tangible te. Makambo na ye alobaka ezalaka kaka après soki batuni ye wapi preuve? Oh non, petit na ngai moko mutu azalaka soki quelque part mutu ayebisaki ngai. Donc ye soki bayebisi ye likambo mbala moko akimi mbangu po ete asala émission aloba. Place na ye komona ete mutu ya Epaphrase eza kosala lisusu malamu te bandeko. Moto oyo ndenge azali wana ifo bakanga ye na hôpital ata ba chaîne batia ye mpona nini? Bandeko bino nyonso tu boyebi ete na émission oyo toutaki kotala oyo bakom bata mokolo babimaki na prison oyo Sheli Wendo na lokuta na bango abandaki kokosa ete tango atomboki abandi kogangela na bapolisi abandi kotuna bango bolo ba vérité likambo euti na Congo. Kokamwa après policier mbala moko ebisi abi oui zala calme likambo ya solo euti na Congo président na bino nde mtatindaki mbongo. Bandeko kaka ndenge alobaki Epaphrase alokoti likambo yango na nzela
kolokota lokoti likambo yango bandeko akimi mbangu ti liboso ya kamera po ya koloba yango yango na tolobi bandeko tata oyo namoni ete bino bato bozali kokanisa azali normal liboma penza ebandi azali moto oyo mutu ezali kosala malamu te bandeko babolingo oyo bamakambo eza komona ta mwana moke ya 5 ntango aza koyoka ndenge sheli wendo wana azali koloba aza komona kaka kaza kokosa lokuta penza please me ntango sikoyo ye lokoti likambo yango na nzela aye kokonfirme yango na liboso ya plateau ya télévision me bandeko yambo te tokota na kati ya basujet ya minene mpo na tata oyo soi-disant mosali na nzambe Epaphras mosali na nzambe misala ekufa elala oyo emonanaka te tokotalisa ye nanu mwa moke mpo ayeba esika nini azalaki mpo ntango mosusu abosani ntango mosusu Epaphras azoyeba te makambo nini elekaki ntango azalaki na hôpital yango na lokola bimi bato bakomi koutilize lisusu ndenge tolobaka kaka azalaka mwana ya bitinda ya mwasi ya Jean-Pierre Bemba ntango mosusu bakomi kotinda ye susu kende loba lokola azali tata ya bolole ye pa ye abandi koloba neti chaku soki batuni ye wapi preuve peti na ngai moko nde mutu alobaki ndenge ezali wana nayokaki azalaka ta na bapreuve moko tangible te mawa mingi me tokorapele ye ntango mosusu abosani mpo toyede mwa moke mpo amona esika nini awutaki gravité ya makambo oyo azalaki na yango ezalaki ndenge nini ntango mosusu abosani tokorapele boye Epaphras obosani ndenge olelaki devant caméra oyo kaka lelo okomi lisusu kopelisa monoko na yo mpona koloba n'importe quoi obosani soki ntango mosusu obosani papa Botamba tiela biso nanu babilili totala ndenge nini abandaki kolela devant caméra ebongo ntango mosusu ye moko ntango akomona yango conscience na ye ekosala baimage s'il vous plaît papa Botamba ndenge nini ozoéchappe na la mort. Oui, maman, ezali likambo moko ezali mawa na nzambe. Parce que sori na tadi mukolo le neuf. Ndio ngi kazi le jogo mama. Nakoki kozala mutu ya koloba boite. Ntango kozala deja ibembe. Nzambe na maona yi. C'est-à-dire mosalo naza kosala pe lito naza na yango. Nzambe ayoki maona ye. Lelo nazali ndenge nazali boye. Nde Epaphras omoni ndenge olelaki omoni ndenge okomaki zoba liboso ya kamera kaka o lelo ye okomi kotia monoko ntango mosusu ozali kokanisa ete oyo tolakisi yo esuki wana me esuki kaka wana te obosani lisusu ndenge okomaki koloba ke évêque Mukuna abwakelaki yo 3 nkusu na cerveau obosani ntango mosusu obosani papa Botamba tiela biso babilili mpo ete amona ntango mosusu abosani azali koyeba lisusu te me tika ye amona mpo ezali lokola rappel amona esika nini awutaki amona baverité nini oyo bato bamona ke lelo alingi asala neti abosana yango baimage s'il vous plaît papa Botamba na hôpital toyawa bakangi ngai bakuti basitu misato na kati na motu donc il fallait qu'il va opérer même mais olobi ezali na risque mingi soki pameka kotouche mpona koopere alors ye moko docteur ayebisi ngai alobi nasala bimisi mwana mwasi moko bankusu mibale na motu awa babwakele ya kobwakela alors tina ndenge nazali Epaphras aséchappe na mort parce que nzambe na ye azali naza koloba bosolo ngai naza sinzili soki nalobi likambo motu boye azali clair te il faut bandeko balandela bayebake pourquoi motu oyo alobi boye mais aza kojustifie koya na bébikipement mpona kobebisa motuka na ngai mpona kobebisa vie na ngai donc ezali osala nzambe ndenge nini oyebi ke likambo ezweli yo eza ye nde moto parce que 3 jours avant ntango akotaki biloko moko nalobaki na Kongo akotaki abengaki ngai supungi nazolala abandi komenase ngai na baatake ya lokuta donc nde biloko aza koenregistre et puis deuxième chose
Epafras obosani lisusu ndenge obandaki koloba kaka liboso ya kamera oyo lelo ozali kofungola monoko mpe kotia monoko kopelisa monoko lokola mbeli oyo bakatelaka fumbwa. Obosani ndenge nini olobaki liboso ya kamera oyo ke bagorille bakomaki kobimela yo mpe bakomi kobundisa yo okomi kobunda na gorille. Obosani yango tango mosusu obosani ebongi malamu to rapele yo na baimage à l'appui po ete soki biso tozali koloba ozali capable ya kowangana po yo ozali spécialiste lokute elali kati na yo. Mais biso tango tolobaka tozalaka na bapreuve moko tangible. Yo tango olobaka soki batuni yo wapi bapreuve ono bapeti na nga mutu balobaki yo mutu moko nayebanaki naye ndo yo ozali kaka moto moko olokotaka makambo na nzela soki olokoti yango alokimi mbangu liboso ya plateau ya chaîne ya bakongolais po ya koloba mokili eyoka yo. Mais ça même ovérifier. Mais biso tozali na bapreuve tozali kolakisa yo po toyebi ete oyo tozali koloba okoki kowanga na yango te po ete bilili ekosaka te. Yo oza capable oloba ete basalaki nga je ezali montage mais oyo nayebi te soki mpenza okowanga na yango. Papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini alobaki ye moko ete abundaki na bagorille moko na kaka na ba eta ozalaki nango abundaki na gorille moko somo bandeko. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Komona na meme na ba docteur baza ko moma bana baza ko mona bilingi moko banyoka banini awa na bondi na gorille moko awa ti donc somo ezalaki somo bandeko na biso Epafras obosani lisusu ndenge olobaki ete tango bato moko bakoti na hôpital bakoti na kati babimisi yo mpe bayebisi yo balobi kima kende obandi kokima na butu makasi vers ba 2 heures apres yo kosutuka omoni mundele moko boye mutakala mundele wana mutakala aza kolinga kopesa yo mbote yo boyi kopesa ye mbote pe oza kokweya bapota nyonso bapota ezwi yo na elongi mobimba. Obosani tango mosusu obosani okoloba ete yo ozali capable ya kowangana mpona koloba ete ezali ngai te bakoseli ngai mais tokolakisa yo te oyo biso tolobaka ezalaka après preto imagination te mais tolobaka makambo ezalaka ya solo oyo ezali penza concrète. Alors mpona yango na kosenga na Papa Botamba tiela biso ba image boyoka ye moko ndenge nini alobi ete mundele moko alingaki apesa ye mbote pe aboyi kopesa mbote pe apakati. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Du matin makolo ti na komi na cimetière na moni mutu moko mundele moko mutakala azopesa mbote na boyi na na bayaki na biloko ya moustique babwaki na nini na respiration ya mutuka abana kosentir biloko moko ya malamu te les 5 les 6 les 8 na kana fete na bandi kokuya mama na remarque ke monoko te donc bama la famille balobi même Epafras obosani lisusu kaka na mbeto ya hôpital ndenge yo moko ozalaki koloba ete omoni mwasi moko na mobali moko ya mutu mwindu après oyo ya mutu mwindu aza kotuna mundele soki nalingi neti naboma mutu nakosala ndenge nini oyo ya mundele alobi ete soki ozwi kaka mwa dose obakisi kaka mwa likolo moke banini après ofieti kaka moto na kati ya nzoto mpe mbala moko esili akauki. Obosani tango mosusu okoloba ete bakoseli ngai. Papa
papa Botamba tiela biso lisusu ba image botala ye moko ndenge azalaki s'il vous plaît. Radio le 9 pour la radio na moni mwana mwasi moko mutu mwindo na yebi nationalité na yete na mundele bazo sura oya mwindo atuni mundele soki na nabu mutu na machine na osala nini oya mundele alobi olekisika ka dose ya serenge na nini okomona mutu akauki na machine. Alors ngana lobi masolo ya boyi place ya boyi pourquoi ba politicien ba yaka bato na mutindo donc ngana zana ba problème buche masolo ya boyi na yebi bango ke jour na ulinga na bima wa osala radio ya mutu na kobenga police ya wana zala po betanga tonga wana parce que beaucoup on l'excellent ngai dose même pour c'est-à-dire musalo naza kosala pe lito naza na yango zamba yoki maona ye lelo nazali ndenge nazali poyi ndeko wana bayaki na biloko ya moustique babwaki na nini na respiration ya mutuka abana kosentir biloko moko ya malamu te les 5 les 6 les 8 na kana fete na bandi koko ya mama na remarqué que monoko te donc bama na famille balobi mema na hôpital to ya bakangi ngai bakuti ba situ misato na kati na mutu donc il fallait qu'il va opérer même mais les amis na risque mingi sok pa me ko toucher pour na opérer alors il y a mon docteur a bisinga le bina sa bimisi mona mwasi moko ba kusumi bale na mutu awo babokele ya kubokele alors tina ndenge nazali parfois à s'échapper na mort parce que nzambe na ya zali nazakulu babosoro ngana za sinziri soki na lobili kama mutu boya za clarté il faut bande ko balandela bayeba que pourquoi mutu a lobi boy mais azako jiri Epaphras na banzi ete outi komona ba elema otolakisi yo potolakisa yo ke ba makambo na biso nyonso to tolobaka pona yo biso tokosaka te me tolobaka nde vérité mais yo ntango oyaka liboso ya kamera oyaka kaka na bamasolo o bato nayokaki epa bapeti na nga moko boye o naza na bato na nga moko boye bamasolo oza kobeta ezanga ntina yango yo tata munene boye pona nini ozali na jalousie meme na baninga na yo yango nozali koavance te kaka yo moko ozali kose contredire na malobo oyo ozali koloba mpe ozali moto ya lokuta bandeko alobi nini ke Pasteur Mulunda aparticipaki na liwa ya pasteur oyo akufaki na soki Katanga. Alors eloko ezali kokamwisa ngai kaka ye moko alobi nini ke avant ba élection azalaki kosolola avant azalaki kosolola bien na Pasteur Ngoyi Mulunda babandaki même kokoma na internet alobi azalaki na baidea kitoko mais na kotuna osiko Epaphras ebongo tango wana bandaki kosolola na Ngoyi Mulunda donc koloba ete tango wana azalaki nanu bien lokola azalaki kosolola na yo wana likambo ya liwa oyo abomaki moninga de Pasteur wana ozalaki na yango te donc wana mpo na yo Pasteur wana kufaki kaka na ndenge na ye mais sikoyo lokola Ngoyi Mulunda komi mokonzi na seni sikoyo komi kobotela ye makambo lobi nini ke Pasteur oyo akufaki ezalaki Ngoyi Mulunda nde moto baorganizaki likambo wana omoni bamakambo mosusu tato oyo oza koloba bamakambo ozali koloba bato bakozwa yo serie te oza koloba bamakambo mosusu sans ke o réfléchir mpona nini okoki kozala boye yo tato oyo yo ozangi kindoki te bandeko awuti na hôpital awa batukutu mosusu bayokeli ye mawa balobi ntango mosusu soki abimi akochange mais tala azongeli kaka bamakambo na ye ya mabe ya kala oyo ndenge balobaka ete mbwa asanzi azongeli lisusu babisanza na ye vraiment oyo ezali neti koloka bandeko tosengi na basali ya nzambe ya Kongo ifo batia tata oyo maboko malgré aza koloba ete o kuna na Kongo ata mosali ya nzambe moko te oyo azali bandeko il faut batia tata oyo maboko bandeko nga na moni azali nanu moto ya liboma mpenza nanu abongwani te vraiment
ezali kopesa mawa bandeko makambo azali koloba te atina te na age na ye bandeko yoka Pasteur Mobimba ko Pasteur Mobimba za koloba ete mutu moko telefone nga lobi ete ngai penza soki na moni basere moye te kuna na se penza okomona telemi yoka ba makambo za koloba e pa za kozwa aza kopesa exemple ya mwana mwasi o fefe aza koyeba te ke tango azali liboso ya fefe fefe azali lokola tango mosusu mwana na ye me yoka makambo azali koloba ke mosali nzambe wana lobi ete eloko na ye kokaka te soki amoni mwasi antuka moye te ifo etelema mpenza na ndenge moko somo ale après ndenge ezali wana monike azali batu moko mpenza mystique tala ete tala kaka neti bafefe boye soki amoni neti fefe boye wana eloko etelemi yoka babiloko aza koloba na kati ya studio yoka eske moto mutu na ye eza kosala ye alobaka ete Pasteur Mukuna azali moto oyo azali na nguya ya nzambe te me ye nde azali komikosa ozali komikosa parce que Pasteur évêque Mukuna azali na nguya oyo ke alobaki yango malamu alobi makambo oyo bozosala soki bose repentir te baconséquence ezali bomoni nzambe abandi kolakisa biso baconséquence yango ebandi nanu na yo moko omoni ale sikoyo mwa bakisi bapesi yo olie loba ete nzambe merci yo banda ovanda na okimia ale yo wana oizongeli lisusu makambo na yo bandeko aza kolokotaka bamakambo de gauche à droite aza koya koyebisa biso mpo ete aloba ete wana nde réalité bandeko makambo oyo sheli ya wendo alobaki ke ono ntango avandi boye moko asiliki esprit ekrake alakomi koganga yebisi baofficier wana bana baopg wana boloba vérité bandeko yo si omona mbila nini yo babengi police criminelle yo akangi yo ale yo ke kuna boye moko siliki okomo oluyebisa bango boloba vérité yo nani omoni ndenge bato bazali kokosa bato omoni ndenge bato bazali kosakana na bato ale ye sikoyo Epafras lokola cerveau na ye ezali deja ya kododoka akamati likambo yango alokoti yango na nzela ale ye wana kimimbangwe liboso ya kamera ya baémission ya bakongolais mpo ya koloba sa meme avérifie bandeko il faut Epafras azonga na hôpital epuis aza ata na soni te aza koloba ete tosenga débat na ye est-ce que biso toko kosenga débat na fou toko senga débat na moto tomoni mutu na ye ezali kosala ye moto mutu ezali kosala te tokende kosenga débat na ye mutu aza kokima na hôpital ngakutu na komona ete ndenga bimi wana ondira akimaki na hôpital ntango mosusu bazali koluka ye tala babiloko azali koloba aza kozwa pe baexemple mosusu aza kopesa bandeko aza koyeba teke mwana mwasi ofefe akoki kozala lokola ntango mosusu mwana na ye ya mwasi me yoka babiloko aza koloba mosali ya nzambe wana alobi ke soki nga na moni basi te motema ekokaka te okomona tala eloko etelemi apres sikoyo ye amonaka surtout soki amoni lokola mwana mwasi lokola fefe boye wana eloko etelemi yoka babiloko aza koloba bandeko ntango mosusu bato bakoloba ete mama azali koloba boye ndenge nini papa Botamba tiela biso babilili totala tata oyo mutu na ye ezali na baproblème sérieux fo bazongisa ye na hôpital na kombo ya Epafras bolanda bino moko bandeko ezali pasi pe mawa baimage s'il vous plaît po bacoureur de jupon bazali nakolakisa moko autaki koloba enfin bolembisa ngai mpo natanga kombo te boyo tanga komomba liboso alobi pasta ngai mpenza olembisa ngai nakokaka te so namoni basere kitoko lokola basere fefe boye donc motema esimba te vitesse donc nazalaka vraiment na bolingo bouti komona bino moko ndenge nini moto azali koloba ete ye nde mosali na nzambe
yende moto atondi na molimo ya nzambe me botala maloba azali koloba na comportement na ye tina te bandeko oyebi ete bandeko babolingo bato lokola ba Epaphrase oyo bazali bato moko oyo ete o ndenge oyokaka ete balukaka nde liwa ntango aza koluka ntango mosusu liwa na ye nde na maboko ya bato mosusu aza kolinga lelo ke soki akufi mpo ete batikala koloba bato mosusu o moto boye asali ebo o moto boye asali ebo te ezali mpasi mingi mpe mawa azali moto ya kolanda te tata oyo azali moto ya kolanda te aza kopesaka baexemple bongo naza sur ye moko bandeko mpona koloba bosolo on dirait ntango bandaki komona fefe wana ntango mosusu nzoto na ye mibali ese etelemaki na ndenge akosakana te mais akomi koposaka neti kozwa baexemple moko komo okoki kozwa exemple oloba ete soki amoni neti mwana na biso lokola fefe boye mama na biso lokola fefe boye tala bandeko oyebi ko naza kokosa bino te bacomédien bakomi ebele mpenza na kati ya mokili surtout bacongolais ya bacomédien bakomi na kati ebele surtout na makambo ya bakombata bakomi ebele yango na toza koloba ete ndenge nini meme Joseph Kabila ngo mtu bozali kofinga akozwa bino au sérieux boza koloba ete tosala makelele po message ekende koma mais message yango te ekomi Joseph Kabila na babiloko ase amoni akozwa bino au sérieux te tala kaka bacomportement na bino ye okanisi bato lokola bino soki bazwi bino bazongisi bino na Congo lelo boza bato moko ifo basala centre ya rééducation po ete bakanga bino kuna meme panda inane po bapesa bino bamateya apres inane le babimisi bino po ete soki te balobi kaka bakotisa bino na kati ya bakongolais boye kuna na Congo bokobebisa lisusu bato ebele na kati ya Congo pe naza si nombre ya bakuluna eko-augmente lisusu vraiment ezali pasi pe mawa bandeko bomoni pe moto alati costume alati pe na cravate na ye na linete bolobi moto abosembo Epaphrase bandeko vanda na ye oyoka makambo aza koloba bandeko pulu na pulu oyoka mpenza ke cerveau ya kododoka ezali pasi pe mawa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba vraiment ezali pasi pe mawa komona bato lokola ba Epaphrase oyo makambo bazali kosala ezali kopesa mawa bandeko babolingo tango bato mosusu nazali komona ete bazali pe kokoma ete mosali na nzambe Epaphrase oyo aza mosali na nzambe ye aza kutu moto akoki kovanda na ba mpe ya liboso te bakoko tia na ba ya suka pour comportement na ye na raisonnement na ye bandeko ata bino moko mosali na nzambe nini azalaka boye liloba nzambe ezali koloba ete il faut koyeba ndenge nini ya kotia kimia kati na bato basali na nzambe kotia kimia kati na bato mpe kosangisa bato oyo Epaphrase azali kosala azali kosangisa to azali kotia moto bato babunda baswana mpe moto epela est-ce que Epaphrase mpenza azali mosali na nzambe tato azangi ndoki te naza koyebisa bino ya solo tata oyo azangi ndoki te epuis aza koloba peke biso tosenga tosala deba na ye biso tokende kosala deba na fu mutu aza kobundaka na bagorille imaginaire biso tosala deba na yo mosali ya nzambe oyo azali kolela devant liwa alors que tango boteyaka basali na nzambe bateyaka balobaka ete liwa soko ozali na kati na nzambe ata okufi lelo nzambe akoyamba yo kokende na paradis ekozala esengo mais tala mosali na nzambe devant liwa ndenge bandi kolela aboyi départ Epaphrase aboyi départ ya liwa kokamwa
alors qu'il fallait écouter le baïté tant que journaliste a tenu le baïté en tout cas maman nanga fait nazali na sengo po ete nzamba zo molimo nanga na ebete na sina salipe na saleli mingi makambu ya malamu na mokili oyo na ebete ndenge ata soki na kufi bona okene sika bien mais yekaka tant ba tuni yekaka ke ndenge nini sikoyo pona likambo liwa mais il fallait voir bandeko on dirait ba tout bien mbeli na motema comme vraiment naza ku comprendre te ti kombo ndenge yedinga ipenza naza ku yebate ah o musale nzambe ya ndenge ni musale nzamba za kolela et puis aza koloka pe sonité ba aza kolela kaka po batuni likambo etali likambo liwa alors que soko landi na ba mate ya ndenge bateyaka liwa ezali eloko moko ezalaka elengi mingi soko zali na nzambe soko okufi lelo okokende pe ya nzambe mais tala musale ya nzambe azolo bakazali na onction ya molimo na nzambe mais tala zo banga liwa alors que soko tali na ba Ancien Testament basel na nzambe ya kala nyosu ezalaki comme na ba moment moko bazosenga akuti na nzambe babi nzambe zwa ngai na sila lembi na lingna ya kopema mais oya parfois alingi kutu te koyoka likambo kombo liwa après za koloba ete ya bunda po na Congo boza ba aventurier boza ba comédien alors et parfois réponse na biso to kopesa to lobiete ezala mbala ya suka oye bisa biso ke biso to sala débat na yo tokoki ko sala débat na fouté il faut ozonga na hôpital bakende ko traiter yo obongi na lute yo zo ko mona neti batu baza ko mona neti ndengo za ko loboza normal mais biso de yebi ke cerveau na yo zo sala te ozali jaloux jalousie na yo yango na nde commission motema mabe okomi même ko critiquer baninga nani yango apekisaki yo vanda pe na Congo osala baaktivité na yo okoma pe lelo ndenge ba évêque mukuna bazali ndenge ba pasteur ngalasi bazali na bato mosusu lokolo oza na motema mabe yango nomoni tokomi kochie baninga pour rien oza motema mabe tata oyo bato ya boyende oyo bazoloba eke lobilobi bazwa Kongo mpo akende kovanda bakende kokamba mboka bato ya boye epasa koyoka tu ata soni te soki nani pasteur soki lelo nani pasteur Ngoyi Mulunda asali baélection eleki aproklame ke Tshisekedi aleki akozwa bakado ya ndenge akosakana te mais bandeko bomoni teke bato baza baaventurier bacomédien ye alobi ete pasteur Ngoyi Mulunda aparticipa na liwa ya ndeko na ye pasteur wakufaki nani na Katanga ebongo ndenge nini lisusu kaka ye moko alobi ete ndenge bazali wana bapasteur Ngoyi Mulunda soki lelo tozwi bokonzi bazali bato moko ifo baleka na ba ifo base justifier mais siko kaka ye moko akomi lisusu soki atangi kombo ya Tshisekedi mokolo ya baélection en tout cas bana poto nyonso bakopesa ye bakado mpe tokopesa ye honneur omoni boza baaventurier bacomédien yango wana tozwa koloba ete epaphrase batela mbanga na yo mpe batela lolemu na yo makambo okomi kosala ozali koyokisa bakongolais soni ozali pasteur moko le dernier ya bapasteur nyonso na kati ya poto awo biloko ozali kosala ezali soni ozali koyokisa bato soni epaphrase oza digne te ke babenga yo pasteur il faut zonga na baolandaka mateya mais kana ndikotala nanu baimage ndenge ntango ozalaki na hôpital tala ndenge okomaki neti moto liboma tala mandefu ndenge ekomaki tala ndenge suki ekomaki mais lelo ozali mpe kofungola monoko koloba me ozangi ndoki te tata oyo yo naza sire mpenza parmi bato babandaki koboma bato na butu na ntango mobutu azalaki ekoki kozala yo lokola mpo bandaki kosala na bamakambo oyo ya bandenge ya bato ya molili ekoki kozala mpo boma bato yango namoni siko milimo ya bato wana ekomi kotambola bino lelo na mutu tala et parfois ozo kosala bamakambo bato baza komona yo normal bato wana nde baza kaka ndenge moko na yo mais biso bato oyo toza koraisonne kitoko toza komona yo mpenza ozali fou plus il faut bazongisa yo na hôpital ezali mpasi mpe mawa tata monene boye et puis devant mwana mwasi ofefe aza lokola mwana na yo yoka babiloko oza koloba o eloko etelemi soki amoni baser en tout cas okomona eloko etelemi yoka babiloko aza koloba yoka balangage ya pasteur o pasteur ya wapi non bandeko tato ayokisi
pasteur congolais soni na kati ya poto hein. Ayokisi ba pasteur congolais soni na kati ya poto alors que ndenge ezali wana toyebi na biso ke mutu na ye esalaka te babiloko nyonso azolobaloba azalaka bamakambo azolokota na nzela mpona koya koloba liboso ya bakamera elengi kaka ya koya koleka liboso ya kamera bokokanisa ete amemeli bakongole makambo malamu nzoka nde kaka bamakambo soki batuni ye lakisa biso bapreuve ona opeti na nga moko mutu alobaki mutu boye mutu alobaki tala kaka paster mobimba ezali soni mpo na yo salela age tato oyo salela age et puis nazali kokebisa yo komeka lisusu koloba teke ngai ou bien mama ozali ou bien papa Botamba tosenga deba biso na yo mpo nini mpo okende obimisela biso balangage ya bato ya maboma biso tokosala deba na bato oyo mito eza kosala tokosala deba te na moto oyo ya libongo lokola yo vraiment aza komibenga mpe paster mobimba misala emonanaka te tala paster mokuna alobaki kaka liloba se moko alobi ete makambo bozosala conséquence nango ekomonana bomoni ntango apesi mokongo akei yo wana tala ndenge obeli kimpelekesa liboma mbala moko na hôpital okomi kolela okomi kokosa oyo abwakelaki yo 3 nkusu wapi 3 nkusu yango abwakelaki yo omoni donc lokolo ozoyoka te ozozongela su bamakambo na yo mbala na banzi ekozala mpenza ke ntango mosusu nzambe ntango akozongisa na hôpital akopesa meme occasion soso ofungola monoko te oloba ekozala mpenza olala boye bato bazokaka koya kotala kofilme yo olobaka te keba okomi kolekisa buzoba na yo na age na yo ifo salela age tato oyo oza na buzoba ya mingi makambo ozoloba ezali buzoba mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Botamba pona kozongisela ngai maloba bandeko congolais pe bandeko congolaise bino moko bozali komona pe bozali kotala ndenge nini soki moto mutu ezali kosala te ye azali kokanisa ete azali normal or ke bato bazali komona ete mutu ezali kosala te yanga na tozali komituna na hôpital esika batiaki ye akimaki ya kokima to docteur mpenza asalaki mokanda alobi ete abimi soki docteur asalaki mukanda alobi ete abima seke kuna balembi ye bamoni ete moyen lisusu te akende kaka kokontinue kibolole na ye na ndenge ya libanda yo ozomona mutu mobimba akomaki yo na koporte bato hôpital plainte mpo na nini ayoki bamasolo balobi nini yo moto moko azalaki wana aza kotuna mosusu soki nalingi naboma mutu nakosani odimine kaka dose banini omoni babiloko aza koloba bandeko oyo jamais ekoki meme kosalama me ye aza koloba ete baminganga wana baza koloba makambo yango liboso na ye bomoni oyo nyonso tu mpo na nini mpo ete akomi mwana ya bitinda ya mwasi ya Jean-Pierre Bemba akomi kotindaka soki likambo parfois kende liboso ya kamera kende koloba bakomi kotindaka bango lokola bazoba yo oza na poto omonaka bamindele oyo oza kobanga mpo na poso ya pembe ya mwasi ya Jean-Pierre Bemba azali moto lokola yo ozali moto ya Kisangani Epaphrase na Kisangani bomona te bamindele batika bana ya bametise ebele ebongo mpo na nini oza kobanga mwasi ya Jean-Pierre Bemba akomissione neti mwana moko moke ekende eloba banini na hôpital kuna ozalaki moneti mwana moko moke mwasi ya Jean-Pierre Bemba alobi na ngai soki bomoni boye bobengi mbila mawa mingi mawa boza koyokisa bakongolais soni na kati ya poto boza koyokisa bakongolais soni mingi vraiment ezali pasi pe mawa bandeko bamolingo na banzi ete otolobi ezali pona tata oyo ya Epaphrase oyo azali koyoka te oyo azali kaka kosala bamakambo na ndenge ya kibozoba azali kokanisa ete bato mingi bazali kosepela na makambo azali kosala nzoka nde bato bazali komona kutu babiloko azali kosala bazali kolinga kutu kosentir yango te baza komona ete bozoba na bozoba tango mosusu bato mosusu bakoloba ete me mama Rosalie azali koloba alobaki lisusu nini papa Botamba tiela biso intégralité ya makambo oyo nyonso to alobaki na émission oyo esika alekaki pe boyoka yango bandeko bakongole bino moko bojuge botala ete tata oyo azali kaka na bozoba pe ya kochange te
Ba image, s'il vous plaît, papa Botamba. Être carré toko betango lelo na mutu oyo a sensibilisaka a mobilisaka a conscientisaka bino partout place bozali pour na mboka wana pour il faut changement et salama na mboka wana et bien c'est nani ezali pasteur et pas phrase lelo to yambi lisusu une fois de plus pour to betaka masolo mboka et puis nazanga moko te pour to animer émission oyo nazana sœur Fefe. Bonjour sœur Fefe. Bonjour Stella. Vraiment ndeka Stella pesi bino mbote nga pe na pesi bino mbote mingi bino bandeko bozolanda biso toza bongo pembeni na ngai ezala musena nzambe o boyebi aezepe na masolo o bino boyebi masolo malamu o bolingaka boyoka a éclaircir bino aloba kota dans le vif du sujet a expliquer biso toujours pendant le coup nzambe pasteur Boni. Malamu mama Fefe. Sangoni no eli biso pasteur lelo. Mama nakanisi affaire de séjour balobi ete makambo mikolo yo ezali makambo ezali kaka élection oyo bazali komema biso na soi-disant pasteur Ngoyi Mulunda Nyanga et puis na monsieur Hippolyte Kanambe Kazirebe Mutware na makambo suso sengeli ba 5 chantiers na ba makambo suso ezali kolanda. Voilà, donc pasteur Ngoyi Nenkarayo Utoloba, siko sangoni no elibiso sali susu nini, qu'est-ce qui se passe? Yo mtozolanda penza. Oui, matondo mingi mama pe matondo balandi nyonso ya Congo Mikili nakanisi tomona kibiso nyonso soi-disant pasteur Ngoyi Mulunda ayaki na Bruxelles awa tomoni ye na ba combattant azali ko solola azali ko komisa ndenge nini asilisaki criminalité na kati na ville ya Kinshasa a récupéraki minduki alobiete asali musala malamu penza asilisaki yango Ngoyi Mulunda loko naza komona ete azali pasteur incompétent azali pasteur te mais azali pasteur parce que acte ya sali ezali dépouillement a dépouiller peuple congolais pour être asikoka ko se défendre liboso banguna na yete les jours à venir. Ngoyi Mulunda azali ko lobeta lokotaki mindu 15 millions d'armes na kati na ba congolais mais na ngambu ya Kunda Batware ngambu ya Jean Bosco Tanganda ngambu ya Kagame Ngoyi Mulunda yebisi biso teke azui minduki tsongolo autant ya minduki oyo ezali injustice oyo Ngoyi Mulunda yena yango ça montre que l'élection yo Ngoyi Mulunda zokende biso na biso ezali camouflé biti nini ayelaki na Belgique Tshisekedi wa Mulumba amona kete na Kasai ba role bana mike ya 6 ans bazokende na école bazui bana bakosi bana tozo sala bino ba pièce d'identité zokande ezalaki ba carte ya enrôlement tango Tshisekedi akomia wa yebisi ba Belge ba convoquer Ngoyi Mulunda Ngoyi Mulunda yeba tuni ya lobi oui nandimi yango kawane salemi comme il a accepté avant-hier na télévision nationale lobby azalaki na conférence andimi ya lobi ke soki na lobi ke ba soda ba role te bazali en role te na bana mike na zo buka lokuta Ngoyi Mulunda andimaki yango alors na retour na Kinshasa ebela kite na mwana ndeke Hippolyte Kanambe asepelaki na acte wana te alobete Ngoyi Mulunda fallait awangana lokola bakota ki na Congo na lokuta esengeli makambo nyonso tu bamema biso kaka kati na lokuta alors lelo yo yango nazali na message ya koyebisa Ngoyi Mulunda ete na mukana na Galate chapitre 1 verset 10 Ngoyi Mulunda azako beta tolo lobiete azamutu akimia akopesa kimia na Congo ala kisabiso ayokisa nzambe sonite eloko message on azako pesa Ngoyi Mulunda ayokisa nzambe sonite pe ayokisa biso ba collègue na ye sonite Galate 1:10 lobiete soki na kosala eloko pona kosepelisa moto na yebi ko benga mo na nzambe te et puis Deutéronome chapitre 17 verset 14 à 20 lobiete mupaya na mutu ya mboka ezali malédiction Zamba lobiete tango yoko vana na mokili na yo na kopesa yo na libula eke olingo pona mokonzi pona ndeko na yo ko pona mupaya te po mupaya mokolo muso kanga bato akena bango esclavagisme alors Ngoyi Mulunda salela makomi oyo makomi musanto ezako loba lelo soki bato bana Kongo bazako se défendre na kati ya kina bato beta bango ba bombe lacrymogène mais Bible ezali ko loba na Isaïe 41 verset 21 22 lobiete produisez vos moyens de défense. Et ça, comme 5 peuples congolais, a tellement un plan B musclé à la vitesse supérieure pour nous défendre Mboka. Mais, Ngoyi Mulunda, bazako laisser aller, batwazo ya kobeta bana na nzambe, bazako beta bikela mu nzambe ba bombe lacrymogène. Nzamba lobi na Jérémie 29 ete 14 kokita lobi ete boko na bilanga boli ambuma na yango bobuka, bobota, bofuruka boya mingi. Car je connais les projets que j'ai pour vous, c'est des bonheurs et non de malheur. Les lobande qu'on a besoin basi na est. Est-ce que virginité ya bana basi ezali honoré? Non. Basi ya mabala.
donc bato bazali su kokende bilanga te bato comme okima kane bilanga ke kufu donc na batata na ba mama wapi bonheur oyo promesse ya Nzambe ezali kokende wapi Ngoyi Mulunda en tant que homme de Dieu soki azali pasteur te soki azali pasteur ya solo ala kisa ki pasteur wana ayo kisa biso soni te bakologi na ye ayo kisa pe Nzambe soni te asala penza victoire ya bana Congo Ngoyi Mulunda naza ko yebisa message oyo ete alanda malamu message oyo na lobi ete soki asali malamu apesi bana Congo victoire na bango ke Tshisekedi wa Mulumba ye oyo bolelaki a gagner Ngoyi Mulunda aura des cadeaux oyo ye nano azote na bomo na ye diaspora ba ko cotiser ba cadeau pona Ngoyi Mulunda Afrique parce que Afrique libération Congo et libération Afrique total mobimba pena ba pays européen peu lokola mais ce que sali victoire wana pesi yango na bana Congo akozwa ba cadeau même na ba to bazana diaspora même na ba pays mususu Afrique ba ko betere maboko akozwa trophée ya nini ya leader oyo amemi kimia to amemi libération na kati na Afrique mais ce que sali bongo ta zana malédiction plus jusqu'à 4e génération na ye pe tribu na ye pe clan na ye ko tumba maboya zota la boya na miso. Donc voilà, et là on a zako senga na Ngoyi Mulunda alo babosol parce que ngai yo na zako lo banabino Epafras Ngoyi Mulunda me connaît très bien avant akota na seni ayebi ngai très bien tozaki ko solo na Ngoyi Mulunda nazana 3 numéros na ya GSM Ngoyi Mulunda tozako chatter na ina Skype butuna moyo mais lelo yo Ngoyi Mulunda zako féliciter ba idée na ngai zako féliciter mais lelo ba idée wana ameka ko cha en pratique tozala kaka balobi na munoko te Ngoyi Mulunda zolo ba problème ya serveur ezana Congo te serveur ezana Congo te bande ko bakosa bino te serveur ezana Congo te serveur ezali ailleurs serveur ezana Chine serveur ekoko zala même na Belgique serveur ezana c'est pourquoi moni bali batu opposition bazokende po batala serveur ezate serveur ezana Congo te en plus de ça ezaka kaka serveur te naza ko lancer oyo na bande kuna biso opposition bazala na angle. Donc, serveur va contrôler yango, disque dur à la verrouiller. Et puis, troisième chose, carte mère. Il y a pas PC au sala musala. Donc, ce qui, biloko wana za contrôler te. Mais bako buba biso lokola na momesano ba mona biso bangoto bobo. Donc bako banda ko buba biso kaka ndengi wana ba moni biso biyendi. Donc, il faut tout faire la mise partout na opposition na ba musu. Parce que PPRD ezali parti moko ndenga na ba PPRD c'est quoi? Petit à petit, le Rwanda dirige. Donc, mais, batouana bakotaki na lokuta, bakotika ka batwa lokuta. Donc, na parti à l'eboso, oyo na lobi ya Ngoyi Mulunda, yango wana. Ngoyi Mulunda, c'est un cousin à Kimalumalo. On dirait que malere ya Congo, il faut y avoir kaka na basali na Nzambe. Tomoni conférence souveraine nationale, kaka musengo mutolinga ka aboatise yango boy. Tu comme on en 2006, Kimalumalo a passé. Akamati Victoire Jean-Pierre Bemba a passé na mwana ndeke. Lelo Ngoyi Mulunda oh nazali homme de Dieu naza moto akimia mais olokoti 15 000 armes mais kuna na ngambo ya babundisi na biso Jean Bosco Tangana lelo yo na kitona kunda batwara za ko circuler na kitona en guise de quoi si politique na mbe azalaki ya biso kunda batwara moto azali rechercher na laye ko eloko ni nazo sala na mataji soki ngai Tshisekedi wa Mulumba na keyi na moni kunda batware boy na filmer ki kunda batware yewan na lobi na zonga kisasa na lobi pas d'élection peuple bobi na balabala parce que tolu paka ba occasion oite tolu paka yangote voilà na itenyo itali Ngoyi Mulunda mama mutuna na zonga si yangon na pesi micro bongo na ndeko na Stella Epafras boyebi kaka ya na masolo na ye ngana tunanga mingi so ba preuve ezali tango ozo porter ba bloga boye papa Epafras pour bandeko place bazali moni ba makambo yo ya mboka to solola ngo ka ate à la vaike et c'est très important bandeko tango ba Hollanda ba capter ba comprendre message en eza nini exactement est-ce que makambo papa Epafras azoloba est-ce que c'est vrai ce que c'est vrai il faut tout ça là nini sikoyo alors mutuna na ngeza na point wana papa Epafras ce qui makambo zoloba c'est vrai qu'est-ce que nous devons faire matondo mingi papa Stella na kanisete makambo na lobby naza ko senga na peuple congolais zaïrois a telema a sala a développer yango pe ce qui a dali mutu na ba recherche akoba na ko sala ba recherche okomona ndekuna ngai Stella ce qui balobi ke papa Stella azali na unité na GSM na ye ce qui na ye pa na yo na tuni papa Stella ozana unité okolobete na zana unité mais ce qui na ye ozana unité ozoloba kutuke te na zana GSM te
mais comme il ko moko ya bokeseni yango tozomona ke o serveur ezali na Congo mais serveur o baya kotala serveur tango bato bazokende po batala serveur emona na kate ekomi ba complication lobi kuna na landi. Oui mais sikoyo pena sikoyo il faut peuple congolais asala nini na moment oyo parce que l'élection bientôt campagne électorale les banda déjà la semaine prochaine. Qu'est-ce que concrètement les citoyens congolais asala na République démocratique du Congo? Peuple congolais oyo bazali désigné opposition ndeba oyo bazali liboso na peuple congolais naza ko lancer appel na ba leader ya opposition ke bazala ndemba loboyete kala ingango kala technique bazala na misu ya kufungula ndenge tata marshal azako lobete misu imper misunga misu ya kufungwama na serveur bamona serveur ba visionner serveur na banane expert oyo ya informatique. Deuxième chose, batala disque dire on va verrouiller yango. Et puis troisième chose, carte mère. Parce que ce qui carte mère, bah y a informatique, bah ce carte mère, botiki laisser aller, bocheka kami sur na serveur, carte mère au kokende na nini boy. Au moni touche ka clavier wana, au BTD, au lobby na voté moto numéro 2, candidat numéro 2 et bimisi 5. Alors bah leader en opposition banane puis baza combien? Mais toyebi bien que leader principal ezali Tshisekedi wa Mulumba na équipe na ye ba oyo mususu oyo bazoyebisa biso oyo banani oyo Ruganya Zigize Vital Kamerhe donc toyebi nanu na yebi muzindo na yete na oyo mususu Léon Beach nani oyo nyokola biso banda deuxième république na makambu ya ba Fonds monétaire international donc nazali pendal sire na bangote. Donc so bazaba banani ba leader na ndenge na bango na moi masanga na bango ba sali kuna mais nazali ko lancer appel mingi penza pa na papa na biso Tshisekedi parce que peuple congolais nyonso ezali na mukongo na ye alors asa la vigilance na biloko misato mais sikoyo soki lelo bango yo wana basangani Kamerhe Léon Papa Tchiti bango wana basangani yo sikoyo quelque part ozo minimiser Léon Kingo Adondo ozo minimiser Vital Kamerhe mais lelo Papa Tshisekedi attendre loboko afungoli ayambi bango ozo mona teke message ozo ya nango lelo air moko boye ezo bimamwa libanda masano papa et pas phrase papa nangai ezo bima libanda masano te soki ba komi na kosangana na kanisi ezali pona tina na batu na bango bazali ko lika ete soki lelo kamera côté à zui poste ou bien ya prémature bakolia kwanga bakokoba na kolia kwanga banani boccidentaux papa Stella histoire ya Congo ezali histoire ya les corbeaux et les renards. Mettre corbeau sur un arbre prêché, tenez à son bec un fromage. Mettre renard par l'odeur à lécher, lui tient à peu près ce langage. Que vous êtes beau, que vous êtes joli. C'est ça l'histoire, l'histoire ya Kengo, na Kamerhe, ezali, ba renard, ndebato ba yoki solo ya fromage na munoko na corbeau. Alors, baza ko flatter renard. Baza ko flatter corbeau. Que, ozali joli, ozali kitoko. Ezali occidentaux nde baza ko flatter Congo pour Congo ezana richesse fromage ezana Congo hein alors sikoyo bazo flatter yango wana zomona baza ko ya na Kengo baza ko ya na nini na Kamerhe batu na bango po ete batu na bango soki bakoti Tshisekedi lokola zaka nationaliste alors bango bakomeka kotala makambo mosusu bakobanda koloba non chef boyete président boyete boy. Alors, mais papa Tchiti quand même rencontre camouflé. Mais comme déjà Ndimi ko sangana bango c'est que quelque part azo reconnaître bango. Oui, azali ko reconnaître bango pona ni papa. Bazali ko chanter caméra lobi ko nazali poser na est na ko bimisa 50 000 voix. Mais tous on a besoin 50 000 voix na sazo yango pas ba congolais. Ba congolais nde bazana est. Tous on a besoin to botole ba voix ya bande kuna biso wana. Tango ya yeko mipese pa Tshisekedi bavwa wana tokozwa yango apesa yango pa mbuta muntu Kengo pe la même chose to na Équateur alobaka kingwandi boy na boy bavwa na yo wana pe ayena yango après tokotala état de droit tango kozala yo Kengo yaka banda deuxième république de Kanabar yo Kamerhe yaka banda kozana bango ba villa boy na boy uzwi yango ndenge allez explique toi nde sika oyo komona ke muto azokima mbangu talo ezo tuta na dikos. Voilà, mesdames, monsieur Bozolanda et Pafras, yepena na langue na pochite, a développé ma solo, nenge, boye bikaka. Président de la République a salaki souka na conférence de presse na mboka na Kinshasa, nga na yeba commentaire na yo sur ça.
Oui, merci mingi papa Stella pe bande ko balandi pe ba balanda ki conférence wana ozomona que quand même a comme koloba ka moi français malamu mais na kati na conférence wana na moni que eloko moko ya malonga lobi ezalité abubi batu trop azaki pe ko s'échapper na mituna batuni mutuna ya droit de l'homme abandi ko chipoter ko kende gauche à droite batuni mutuna ya Gabriel Mokia na Coutinho Fernando est-ce que batuana bazo mériter grâce te oh le moment viendra où il va obtenir grâce de ma part. Bon, phénomène Zakari Baba Soyo Chakowana a télémé à l'objet phénomène il y a des combattants de diaspora. À l'objet aussi contact. Contact à Zoaki, les lots moni de Kunabiso Rex Kazadi, Naba Mususu Bakangamaki, Naba contact ya Zoaki, za contact Pambate Bana Somi à Congo, et Dali Bambongo, et Fufuna Bambongo, a Pesaki na gouvernement français, na service ya suivi ya nini ya terrorisme, pour être ba torturer ba combattant, pour être ba étouffer bango. Même marche yo ezala ki ete ba bloquer ba combattant pour être marcher lek ndenge ba bloquer bemba pour être bemba soka zana kati na mboka Hippolyte Kanambe azwaka pongité c'est là on développer le mot mutuya wana donc pona yo ngolo ba ke non c'est le président actuel asali ke non bakanga Rex Kazadi na baninga mususu lelo na service wana ya terrorisme na kati Paris na France c'est ça. Oui, j'accepte et j'ai des épreuves yango ya liboso bandeko botala tango bozako tala na YouTube bozako tala film wana bokomona ete tango batiki bandeko oyo ba sheria wendo mundele français oyo kangaki bango la police chef de la police ayibisi bango le biete tomone loko moko ya malonga te oyo to salibino ezali ko uta président na bino apesa ki misolo po ete to embêter bino ndengo to sala bino ndengo wana to étouffer bino po ete même marche oyo ekozala le 22 po ete bozala te c'est clair. Et prévenir les bandes qu'on a beaucoup de choses par phrase à l'homme. Naza ko inventer le côté naza ko lo biloko yezali na be preuve beaucoup fouiller beaucoup mona yang. Wana bena nenga na linga masolo nenga wana bande ko tanga bazotala ba sentir bena non papa pas phrase apesi moi source mo donc so ke na source wana omona makamazolo ba so que vrai ou faux na YouTube côté ni lien wezani. Papa na ngai soko beti les combattants libérés. Les combattants libérés, c'est ça, na YouTube. Na YouTube, au comment na vidéo en ebimi. Donc policier français azolo bakeno président na bino ne mutapesi misolo nega lobi ba terme na yo to coincer bino bo. Libéré divine comme ça quelque chose comme ça libéré divine. Donc ils sont libres divine donc au comment na vidéo ane ko apparaître landa vidéo ane ko yoka ite ndenge bande ko bazako témoigner chéri wendo bazako témoigner que ba yebisi biso balobi ke to sali boye suite ya président na bino ya Congo atinda kimbongo po to sala boye bandeko toko lukape chéri wendo na Paris to solo la to ba qu'est-ce qui s'est passé au juste pourquoi il a été incarcéré ba question wana toko tuna ponga na lingara bongo c'est un peu d'une façon réfléchie de faire ce travail parce que ça te ba blablabla ça sert à rien côté wana donc voilà papa pas phrase 5 chantiers na yabi ke côté wana pe président pe a développé côté wana olobi nini matondo mingi papa na ngai pe matondo bande ko balandi ya Congo mikili vraiment na lingaka yopo tuna ka biloko ya boyende ezali malamu mingi 5 chercher échoué 5 chercher échoué 5 chercher échoué ndenge nini lelo bato batako beta maboko boye mais bande ko batako beta maboko s'il vous plaît botako pesa ngai mawa oh asali atongi Kabila atongi nini boulevard du 30 juin akuta yango Sendwe akuta yango Lumumba akuta yango boulevard du 30 juin bande kuna ngai même na poto même na Chine même na Amérique bande totambola totikala ko mona te boulevard autoroute ya 4 bandes aller 4 bandes retour na kati ya ville roulage na katikati roulage azo sala musala nini et puis essayer causer boulevard wana bana ba améliorer yango essayer causer 372 accidents mortels boulevard wana. Vous avez un chiffre côté wana makasi na ba chiffre boy. Oui papa, service de renseignement ezako sala musala. Ah donc vous avez un service de renseignement. Oui papa. Baza basé
Papa, Bazali na Congo, Bazali na États-Unis, Bazali partout. Je suis bien informé. Afrique du Sud. Bazali. Voilà. Kuna combattant Élysée, Bishop Élysée, na papa na pasteur sans rival Pascal, na petit frère Pichou, Bililingi ya nani ya alerte, na Sony Image. Bazako sala musala. Yango wana ozomona ke Cheng Chate échaché. Échoué. Boulevard wana ezali boulevard te bande ko bino bato bozana Kinshasa partout o bozako beta maboko boulevard ezali aéroport d'atterrissage en cas de force majeure ezali aéroport et pas yoba bakitsela minduki pona ko mate peuple ou bien pona ko kima na bango boye baka yango lelo so boye bakate ezali boulevard te ezali aéroport te onngolo ba terrain de piste wana c'est ça. Oui, ezali bongo. Bandeko, ezali pays ete mutaza kotonga banzela wana ya bumbu ya boy. Ezali Fonds monétaire international pe Banque mondiale. Nyongo boyo kakawa pays boy ezana nyongo boy. Malamu acha kanzela kitambo magasin ti sikatel to sali écouter autant. Po bana na biso bazali ko yana sima, baye bake tokota nyongo ya boy na boy. Kabila boy sanga nzela nini akuta zamba boy pasoli atongi nzela nulle part. Papa nanga était là. Palais du peuple bien amélioré, hein. Koleka kuto na tango deuxième république. Maïeza kokene ba fontaine partout, tozana ona Kinshasa, n'est-ce pas? Alors, minda eza kopela na sama belle. Mais banda ko eza sima palais du peuple, maïeza la kate courant eza la kate 1 mois 2 mois. Vous vous rendez compte congolais? Il faut dans la tout fina mutu po ndi makabiloko yo. Omoni papa Stella, be preuve yango wana. Ese moto alingi mboka zali boy. Maïezo so padana se. Ya wala za ko senga na bandeko bazakuna. Bobuka ba fontaine wana maye bima bozo maye botoni sabatono. Voilà, Tony Chimpanga, autrement dit, Chimpanga, Yozolanda, Vena et pas phrase. Fefe, tu as une question à poser? Voilà, donc Tozoko Barana, il y a 5 chantiers pour naïe, échec total. Et puis à l'objet, boulevard du 30 juin, ils allaient piste d'atterrissage, Bolandier, bah, naouyasko nakaya binomo, bah, serviteur de Dieu, bah, pasteur, na bah, chantre, bah, on peut bah, commissaire, bah, ça la campagne, na bah, on peut, pour kaka, na président actuel. Alors, commentaire, nos amis. Papa, matondo mingi, papa nangaye. Yango na lobby ete bande kouana, ba benga miswa disant ba pasteur. Il y a aussi des pastours. Ba pastour. Batuana batsala kaka baturu, likolo basanya mabonza na bajimi. Batuana basala kaka baturu epai na baser na bajip ya baser. Papa, mikolo koya na liste na bandotanga bakomo na hotel. Hotel moko ezali na Masina quartier 3. Babengi yango Apocalypse 22. Bawe bakende kuna boyebani bomi yebi tango bokoyoka makambo boyeba ete nazali prêt sikoyo pona ko livrer ba kombo na bino bokenda kana hotel wana na basi na bandimi mais bokeba ete so botikite papa moko ye ya kendeki na Afrique du Sud akuti bana ya na ye Denis Lesi akuti bana ya na ye ba violer bango azongi na Kinshasa tomboki toza kosenga na ndeko na biso Roger Lumbala ameka ko cha bililingi wana apesa yango na Kongo mikili bacha yango ya déclaration na ye ya kolobete ngai sikoyo na longo kota gouvernement lokola pe bapimela ki stade le 23 alors na salie na ba peuple soit disant pe oyo pasteur mukuna alobi pe il paraît que alobi que na risque vie na ngai na Afrique du Sud. Mais yawa ni ministre ni mwasi ya président ni président ta encouragement ezate. Oui, toyoka ki bande ba bolingo toyoka ki ete les deux pasteurs basali déclaration na bango pona kolakisa ete tokatsinga moibale to rejoindre ba peuple ezali ba peuple bazali kolelelelo bazali mate bazali kolobate ba lobby nani ba pesa biso kombo ya pasteur Denis Lesi, pesa kombo ya pasteur Mukuna. Mais je regrette beaucoup na pasteur lokola pasteur Mukuna. Vraiment azako yokata azamu tumangongi azamu tumakasi. Azako lobayete Epaphras azako linga senge bulimbisi. Quelle Epaphras? Une autre Epaphras ngai oyangaite. Na kusenga ye bulimbisi ya nini? Bazako lobete passer Epaphras abela ki atushaki wen. Ki ye wen? Mukuna Denis Lesi sonika futa mutombo mamo langi. Patrice Ngoyi Musoko, Marie Misamu, Lor Mbongo ou bien nani oya qui est loin na ba pasteur bazana Kinshasa wana ba pasteur wana. Qui est loin? Pasteur Lifogo du ciel. Personne papa na ngai passer soko landi bato wana nyonso kuta ke bazaba nchinga mfuete bakela kumvate dila kumfini. Alors
batu wana ngai na kosenga muku na bulimbisi en guise de quoi soki azako zwa biloko ande wana azako lobela batu c'est un menteur. Mais pasteur et pas frère, comment yoko kota bandeko tout ba serviteur de Dieu wana tout na la République démocratique du Congo ke bazaba wente hein quelque part vraiment ils sala moi bien te bandeko ba otala biso ke toutes ces personnes là oyo ba sale la rankolo lokola pasteur lifoko du ciel au boyi ki aza wente de Dieu. Ouais papa na ngai toke ne pas tozo ne pas il faut totala kama kambo tozala te bindimandima omoni na mama yemo avant okota na mama yemo zana zote jardin zoologique soko tali na jardin zoologique ezaka na ba miselekete moko boye babengi bango mutu rouge atalaka akei mukia wa telemi oui amen andimaka bindimandima donc tozala ndengo wana te tomona kia wa bindimandima Laurent Désiré yaki na affaire na yo babengi afdel c'est quoi affaire à Désiré Laurent ayena ngwa bato abeti maboko Kongo Lumumba lelo Kongo Lumumba yango tokomi kolele alors lelo mutu akotelema kaka atayaki na bisi to na fulafula tona matanga songolo boy babeti maboko akomi pasteur akomi ouin non l'onction c'est quoi l'onction ezali capacité élévation et niveau yonzama za koneto le mumbu na ye o yaponi mumbu bato bazali cité et puis l'onction détruit les jours papa l'onction okoya kukuta te na église sere fefe adomona ambulance ezoleka bato bazokwata manamiri ototelema ota mususu yande pona zangi mukanda bato na église na bamba tondi na ba problème mikanda bato batondi na banyongo ye moko pasteur poursuivi na poursuite judiciaire alobi azawen bato baza ko confondre onction onction na lotomo ko benga ko pako epakolami na lotomo. Alors par rapport à la définition na yo pesi ya onction wana ya win de Dieu, est-ce que na kati ya mboka wana munene lokola Congo, il y a aucune personne, il y a aucun serviteur de Dieu basi comme mibali o aza win par rapport à la définition na yo, za sûr na mambolo ba. Bazali papa bazali mais na sepela trop comme reconnaître que bazali muke bazana Kinshasa mingi bazali na intérieur parce que pourquoi na lobi na intérieur parce que bazali konyo kwa l'intérieur okukuta te mutu aza kuluka o aza na voiture pasteur azali konyo kwa maza ko bonde la penda azali ko kila penda makasi mais okuma na kati na capitale non pasteur alingi veste pasteur alingi costume pasteur alingi chok pasteur alingi filature pantalon tina limumwao pasteur alingi français ngo peto yebi yango malamu te papa okomona mutu atelemi boye liboso mwana ya 30 ans liboso batata ya 60 70 ans atako vous m'entendez là loboko na poche azako ningi vous m'entendez là écoutez-moi bien regardez-moi bien mais impoli mais voilà ça n'a rien à voir non papa Bible lobby Paul a lobby ata tozako yembe tozako sanga tozala peine à respect ozomona alors Monseigneur Nzambe, yo lobi baza ba wante, mais c'est quoi yo za pasteur? To loba nini yo ndoza wan de Dieu? Oui papa, maman, na koloba na yo boy. Même ngai pa phrase ninga za koloba boy hein. Maman, je n'ai jamais dit et je le dis devant la caméra que nazali wante l'onction. Kokoma na niveau wana ba Élysée, l'onction tala l'onction. Na pesa ça exemple typique. Mukolo moko Élysée tango azalaki azwaki onction likolo Élie, maman mukolo Élysée akufaki miku misunyese sili miku elati mbunge bakundi Élysée déjà mukolo lokola kendeki na onction tina mikuwa mukolo ba mutu moko kufina mboka na ye wana ba yiko kunda mutu wana batimoli kaboy taba zo kitibembe contact ya mukuwa na serikali mutu ba yako kunda asekwaki Bible le Paul azali ko leka boy papa ombre na ye pamba ezo biki sabato azako tindika batu te ko nyata batu na songa sapato te ko tindika batu bako ye non mais lelo l'onction ya lelo yebisangai oboyi mwasi na tongo na 9h na 12h obali bonne na ye sikoyo olobike ozali loin l'onction dans une vase remplie d'impureté bino nyonso tu boza ba wante maman naza ko yebsoke l'onction tozali musika na l'onction parce que l'onction maman okutele maboye même mutu akufia ebembe utalika kamiso boye ebembe seko tanke wo forcer otindika mutu tanke l'onction c'est ezali eloko moko oyo mais okomona onction nanda kuna yeba mpaka banzala nanda kuna yeba maladie incurable oh je suis loin
Non mais papa est passé pas phrase tout solo là bien hein ils allaient bien on va comprendre bien donc définition on défi ou PC à onction na ndenge aux développeurs en haut moi je crois qu'ils ont qu'une ndenge monter ba ndeko ba ota la biso bazo comprendre développement na yo côté wana mais tout ça tardé na trop te wana na kamba onction ngana tuna le feu pasteur lukusa oyo atika biso yepé azana katinaye il n'était pas en onction. Non, 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 cet homme-là, vraiment, c'est un, il est considéré, na considéré type comme Jean-Baptiste. Il était sur le terrain, il disait la vérité. Lukusa, même temps, on va consacrer, Lukusa, a violé qui sert, c'était des mensonges. Les agriculteurs montés. Dès qu'on a vu ce soit disant, il est parmi les 3 personnes, Babomisi Lukusa, dans le Bombashi. Deko oyo le lois ana seni oyo. Alors, et loko ezali wana ezali papa nangaye, il y a des oins, ba oyo Nzambe abengi penza kati na musala na ye, oyo pakoli bango penza mafuta penza, soka tali okaka boye, abondeli kutute. Solution sezwami. Akoti na ndako na yo boye, obimi na otika na lpamboli. Mais lelo pasteur akota na ndako, botikali na mama botikali chimvundu. Maman alingi koyoke la papa te comme kaka oyo pasteur alobaki wana. Ça c'est ça l'onction. Non, l'onction est divisakate et sangisaka. Et bon côté banzembo balanga nzembo yankolo. Balanga nzembo papa ezana ba musicien mususu esengeli to pekisa bango ndenge bazo pekisa wera bazali ebele. Po ba courir de jupon. Bazali nakolakisa moko autaki koloba enfin bolembisa ngai pona tanga kombote. Boyo tanga komumbali boso alobi pasta ngai penza olembisa ngai na kokakate so na moni ba ser kitoko lokola ba ser fefe boye donc motema simba te vitesse donc na saka vraiment na mais loba e bena po ezala bien yo zala na vérité polele alors e bazali belé na Paris awa tanga kombo ta moko okomona atela po nini po abi makana base kaka basero bazana yo bazo yemba wana simana ngwa za ko landela bango donc yango zo mona ke na kolobete moto na Nzambe pardon to ndima yo ndenge nini yo moto na Nzambe ozoleka na Kongo mikili ozoloba babiloko moko boye est-ce que eza vérifiable te to na Paris wana nani oyo akonfia yo penake ngai penani no konfia ngai te akonfia pa muninga na ngai tangelinga na kombo na ye ozana devoir munene ya koloba solo ozana devoir munene homme de Dieu ezali Kambuta nani Kambuta nani Mbuta voilà hein musana na ye yango wana musana nini to solo la bina bien wana ya kokoya koya na baser kokoya oneni podo kokoya pe boy to koya na ser fefe papa kokoya c'est-à-dire que kokoya ne kobote kokoya ya serte ser na yebi kombote donc frère Kambuta muto azoko ya kwe moi j'aimerais bien nalingi bien ebimana na hemoko parce que mazo ba ezo utapa na ye kombo ya frère wana o ya yembela kombo wa ezateke Kambuta non était tout ça l'émission était et juste précision bandeko parce que tout ça devant vous mosali na Nzambe donc mosali na Nzambe tanga lobara masolo alobara mambu azali ye moko te même na mboka na biso bazali ebele même na kati na ba passer même na kati na bayembi bazali ebele bazali ko sala et kobo physiquement bazali pe bazako sala ekobo na kati na imagination boye donc bazali ebele kupengwisa même basi mututo komona sera azana fiancé na lera yeboye o sera nzamba la kisinga mubali wana za fiancé na yote lelo tozo mona phénomène bana bakomi na balabala ebele ezanini kaka o nzambe na bango alakisaka apesa banka vision ya kompanga bandoki mais ya kosilisa bazala kanango te wano lobi upese exemple ya Paris utangi kombo moko wana bosko na Congo nani serviteur enfin o ayembela kankolo o paza na ba genre mamambo wana papa nangai naza koyebisa yo mbana naza kolobete mbala ya sima na kanisi tango na lobi meme hotelo na lobi wana na koya na bakombo na kubanda kutanga kaka bakombo na kombo ya muto sero ya kendeki na ye na kombo ya hotelo ya kendeki donc soki naza koloba boyezali premier avertissement était bandeko baza kosala misala wana tozali kofingisa Nzambe il faut kotika yango que ça soit ba pasteur que ça soit ba yembi parce que zana ba yembi musu tozolo ba bazo yemba pourquoi ba yembi baza kofuluka kaka papa na mukolonyo so ba yembi baza kaka moko yo yazala ka wate azape na bato na yete mais lobi kuna boko mona bato parmi bato bazana yo wana komona moko pe yawa ayikoluka Kongo mikili poete asala pe ya ICD
Pourquoi pas qu'on ensemble? Pourquoi pas l'église, pasteur, toujours sanganate? Soit-disant églises de réveil qui ne sont pas des églises de réveil, des églises du sommeil. Donc, voilà, les églises du sommeil. On a tout par rapport à les musiciens chrétiens, on va nous développer, et puis par rapport aux musiciens, entre autres, hein, et entre guillemets, on va le voir mondain, entre autres, Ndeko Morope, artiste et musicien, à Yembi Penda, donc, président de la République, Nanenga Mukete, Nzembo Penda patriotique, à Sali Penda Pona Mboka, Yo Pekara comme Yo Fungolara, Pona Yo, commentaire nous anime. Asali musala ya mpunda oyo balobaka ete kodéshabiller Saint Paul mpona kohabiller Saint Pierre. Nzembo ya koko yemba na ngambo ya bapatriote na ye ya kosoutenir oyo toza kosoutenir biso nyonso ye aza kokamata yango kolatisa yango mwana ya ndeke kura yake asali musala na nzambe, asali musala na nzambe te na minito mutu nyonso azotikala na ngambo ya PPRD aza mutu oyo azali kofinga nzambe pe azali kosubela ba koro ba nzoto ya bibembe ya bikelamu na nzambe oyo tobungisi na kati na Congo. Alors yango wana oza komona ke papa na ngai ezali soni na makambo na nzambe na minute oyo Congo ilenga kozala sauvé par des serviteurs na ba chantre. Mais lelo tozo mona mama Micheline Shabani akeko sala campagne ya Kabila na Mbandaka. C'est clair, même bato bazana kishasa ba yebi yango akeko sala campagne mwana na nzambe bato baza ko souffrir. Pasteur bato baza ko souffrir yo za kokota na bureau ya Olive Lembo za ko zo enveloppe obimi olobi ok bravo ovandi oza kolia. Mais naza ko lobeloko yote Judas tango atekaki Yesu tango amona ke komi ndonge akamati misolo boye akeya lobi te boza misolo na bino na yebaki te ke koma boye bango ba lobi biso ba yembelaki Judas nzembo ba lobi matali biso te matali bisote Judas alobi bon ikomi boye alors abwakili bango saka misolo Bible lobi ete bakwaki misolo wana basombaki elanga wana bengami ete elanga na makila costume yo za kolia na kikolabo na yo oza kolata ya makila oza kolesa bana bile ya makila oza kotambola ba avion ko sala ba voyage ya makila 4x4 ya makila ndenge na za kolobete ndeko ya azali kozwa bililingi na Congo mikili awa oyo aza na Allemagne na Bayern kuna Kikoko Smayele oya lobi Suzumel 1000 ndeko wana zana site mususu ebengami ete kokamwa.com ndeko wana alakela mabe parce que ndeko wana de près ou de loin azana bandeko baza ko souffrir na Congo mais yaza ko za mwa miete muke aza kubeta maboko aza ko za bililingi aza kufinga aza ko kende kofinga na site na ye soka za mobali na bengi na débat akanga motema yana aya mona papa Jacques na papa Stella asenga débat na epa France to vanda awa to sala débat batu balanda mais yaza ko yiba ya ko yiba azali ko bomba mapoeta azako sala misala ya mulili ya papa na ye to ya yana ye bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona na banzi sikoyo bino moko boko juger lolenge ya moto ndenge azali nde bino moko boko juger po ete boyeba ete moto bato bazali kokanisa ete azali moto kati na bato nzoka nde azali eloko ya kopola kati na bato moto mobiba soki azali koya liboso ya kamera ayaka kaka na bamakambo alokoti na nzela na balabala oyo azali kutu na baprécision na yango te okomona balobaki boye basalaki boye soki botuni wapi bapreuve peti na nga moto alobaki nayokaki natalaki bandeko oyo paster ya ndenge nini bino bolobaka ete bino bapaster bozalaka soki oyoki likambo obondeli na nzambe mpe arevele yo donc yo nzambe na yo arevelaka yo te nzambe na yo ezali kaka yo yokaka kaka bamakambo na babalabala soki ozwi mbala moko alokimi mbangu liboso ya kamera mpo okende koloba yo mosali na nzambe ya ndenge nini mosali na nzambe oza koyokisa bato soni boye outi wapi tato yo ezali pasi mpe mawa komona moto lokola tata monene boye azali komibenga paster me balangage moko ezanga tina liboso ya mwana oyo ya mwasi na kombo ya fefe akoki kozala mwana na yo me yoka babiloko ozali koloba balangage moko tina te yazalaka soki ntango mosusu amoni boye eloko mpenza etelemi surtout bato lokola bafefe boye eske paster akoki kozala neti yo
oyo pasteur ya ndenge nini ezali pasi pe mawa comment koki koloba likambo ozwa kaka exemple ya mwana mwasi oyo fefe comment seke yo moko ozalaki na baide po ete modele oyo opeseli exemple wana en tout cas biso tomoni yango louche vraiment ezali pasi mingi mpe mawa bandeko tango tozali komona ndeko na biso kongolo azali na liboma bazali kotika ye boye bakanga ye na hôpital ata na chaîne bazali kotika ye boye ayaka koloba babozoba ezali pasi mingi mpe mawa bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mpo na mokolo ya lelo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde